Perfectionné, risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, risque comment. L'issou me commande en perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend herbi pa union so bozwami bozota la biso nangonga oyo na bandaku na ba résidence mususu pa zwami azota la biso na hôpital to pesi bonne guérison et mususu pa zwami azota la biso na bureau na ye mususu pa zwami azota la biso na kati ya église et to pesi bino bambote ya mingi partout bozami mususu pa na kati ya mutuka et na ba autoroute ozolanda biso to pesi bino bambote belé. Merci beaucoup. Bino tout pesa biso fidélité confiance ya kolanda biso awa na 3 Exa Production TV. Merci à vous, merci P et na biso moko pourquoi pas l'ingénieur Augustin kanina le muluba le plus civilisé du monde o aza na caméra o azotambola na ngai et pourquoi pas na nga na zali boso ya betando na bino papa sano bakala de kuba kilas to pesi bino bambote belé. Merci na bino batutu botu na biso botu na papa sano awa toza bongo na Njil Brasserie toza bongo na nzela na biso o ya Njil Brasserie oyo et toye bongo kotala lisusu nzela na biso ya Rocade ya Njil Brasserie kokoma ti ba quartier 4 kokoma ba Buma kokoma ba Kikimi tout lelo toye to laksa bino Rocade ya koto to tikaka ngo pendant mikolo belé et comme na niveau nini et comme na état nini. Merci beaucoup ngala bino TV za radio T santubuka mona santubuka kukila to komona état évolution ya nzela ngai na bino ensemble. Merci to bandi balabala na biso et balabala na biso fallait bandi et avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Nabino Baïnyoso.
bozuli baku bozolanda biso partout bozali na ba continent nyonso bozali na ba pays bozali et na ba province bozali topesi bino ba mbote et belé à mingi encore une fois à travers cette émission et tout moni toujours continuer balabala trobara bisonde bakolo balabala équipe nationale ya balabala yangoyo oyo elakisaka bino toujours et Kinshasa na bino botika kala mboka na bino botika kala bokenda. Il y a des gens aussi basala même 10 ans 15 ans 20 ans dans la Tchama Colossus na Congo te. Donc à travers cette émission nde tolakisaka bino mboka oyo tika kala et comme na niveau nini évolution nini ils ont marché comment. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes et awa et la fois passée pe tolekaki tokuta ki on kaka boye pour na commentaire et puis constant tokuta ki on kaka boye et puis to epeka kokuta on kaka boye. Donc awa peut-être ezozela échangeur wana bazo sala lokola za proche échangeur et azozela échangeur oyo de peut-être yangwana. Donc voilà mon échangeur yangwana genezongo et mon échangeur yangwana. Donc échangeur yangwana bazo sala biso yangwana na musika. Donc bomoni ndenge etombwami et mati déjà dans mikolo tozoya et kozali susu na image mususu. Voilà, merci et tozokoba et toujours na rocade na biso awa ya Gilles Brasserie et merci na bino batutu botala biso, merci na bino batutu oyo bozolanda biso bopesa biso confiance, merci na bino baye bobengaka biso, merci na bino et merci et na bino baye bo commentaka pe ba émission na biso et merci et ndenge na lobaka merci na bao ba respectaka et ba komaka kaka lolenge na sengaka bango et na yeli suko senga bino et commenter émission oyo et yebisa biso zolanda ngo depuis quel pays et depuis quelle province et kosala biso bien makasi koleka. Voilà bozomona batu bazokende okunda bibembe wana bake kunde bembe donc na cimetière na biso ezalaka awa oyo tolakisaka bino déjà aujourd'hui aussi tokolakisa bino lisusu cimetière wana. Donc voilà et merci et biso toujours balabala et tozokoba kaka toujours c'est kokoba. Donc merci na ba nyonso bayokaka mbela na nga bayokaka message na ngai bayokelaka nga ba vrai ba fanatique na nga oyo balingaka émission oyo oyo bayokelaka nga na sengi bino boya mobondo na commentaire yebisa nga ozotala émission oyo depuis pays nini depuis ville nini vraiment ekosala biso bien makasi to comprendre que suivi ezali et mikolo yo na sengi na bino pe et opération moko opesinga ville ozolanda biso opesinga pe kombo ya commune na yo wana Kinshasa to ya quartier na yo te cheka commune. Voilà des stratégies zoyati mambo zo changer na olanda yo papa sono je te suis depuis France, je suis natif et moi na Kasavubu par exemple nga moi na KV Miami par exemple. Papa sono je te suis depuis Belgique nga moi na Tchangwa moi na Tchango tozali. Voilà. Donc c'est ça tout le monde a payé et on sait bien ah na payer un tel pe bana ya commune un tel basé belé tout le monde en papa sono moi je te suis depuis Suisse et na moi na ma tête et voilà et ça biso bien papa sono to Hollanda yo et naza depuis États-Unis mais naza moi na ngaba. Voilà depuis États-Unis moi na ngaba. Voilà et ça la biso bien makasi babi tombola commune na yo na commentaire tombola ville ozali tombola commune na yo na commentaire. Voilà, merci beaucoup chers internautes et opération yangwana yebisa ngozolanda nga depuis quelle ville et tikelanga pe et kombo ya commune na Kinshasa et kosala nga bien et awa toza awa bongo na et nzela na biso ya kala oto baneko yela ava ba pasolela biso
rocade oyo. Donc chers internautes na bato oyo bazui libaku ya kokota émission te rolanda émission mbala liboso. Et donc na bato balandaka déjà boyebi bato balandi mbala liboso. Donc nzela na biso ya kala ezalaki yango oyo bato banda koyela awa baokende baoke cimetière oyo nzela oyo ezalaki te. Donc nzela ezalaki oyo. Donc c'est ça. Merci. Et vous comprenez, donc voilà. Ah ouais, tous les bossus à l'école na biso. Donc ah bozo mona bat bazo uta ba cimetière et bazo zonga ba uti ko kunda ba bibembe bazo zonga. Voilà. Merci beaucoup chers internautes. Tozo continue toujours et merci na bande konyoso bazo landa biso et tozo continue toujours et voilà. Donc merci et tozo continue. Et awa toza bongo na veni ingénieur voilà oh pardon donc toza bongo na veni ingénieur Mbanzidi donc ingénieur Mbanzidi donc voilà et toza bongo na veni ingénieur Mbanzidi donc oya j'ai aveni ingénieur Mbanzidi voilà on est sur bon na ba corbia bat bazo ke ndoko kunda matanga. Voilà, donc nous avons opération ya sika, stratégie ya sika, komela ngai. Papa Sano, je te suis depuis France. Maintenant moi na matete. Ah, tombola commune na commentaire, tombola ville vandi na commentaire. Tomona. Voilà, ndeti Emile Moueni depuis Magistère. Moi na oni Britannie. Donc voilà, donc yangwana et tombola commune na yo, tombola ville na yo na commentaire. Tout ça ma battle. To ya ma battle mobondo et na mona ma fanatique ba bonné na biso nyonso bozala wana bokota vraiment au sala biso bien. Na mona maye non, papa Sana je te suis depuis Allemagne, mais là moi na Gingasani. Voilà. Et moi na Gingasani, c'est ça. Voilà, merci. Et to komi bongawa na cimetière na biso et bipai wapi tozoya kotika bande ko na biso awa et toujours peut venir ingénieur Mbanzidi kaka donc voilà ah toza pe sous ingénieur à venir ingénieur kaka cimetière, je vous dis, c'est cimetière à Kala. Cimetière ya Kala. Rosala jete milimo bate belé et kundami awa na cimetière oyo na ndenge moko ya kosakana te. Et puis jusqu'à présent, ils ont continué toujours kaka kokunda et batu. Vraiment ba oyo batiki biso et milimo na bango epema na kimia nyonso et nzambe a batela bango bipai bakei biso pe tokolandaka un jour. Voilà, merci beaucoup et je profite directement ya ko saluer et communauté na biso oyo ba landaka biso et partout vous êtes là oyo ba bengaka ba soutenaka biso o bazara na biso malgré pe misusu pe ba kimi biso malgré bo benga biso pe soutien toyo ka pe soutien te. Voilà, mais biso totikalika toujours la famille et tokobosana jamais bine puis tokobosana bino te. J'espère que bino pe bokobosana biso te. Bangola kamote maye
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao pona batu ya mbala liboso bazo landa biso bomoni mabanga déjà depuis cimetière mais pona bao nyonso déjà balandaki miso la fois passée déjà totikaki yango mpe kaka na état oyo totikaki yango mpe kaka na état oyo et toyei kokuta yango mpe kaka na état oyo. Voilà, merci beaucoup. Nabino batutu botala biso. Wana na utuko lo bajesali papa Freddy Kalidja depuis Allemagne. Papa Freddy Kalidja depuis Allemagne. Ya rappel en commentaire. Ya bisa biso za mwana commune nini. Oza mwana commune nini wana mboka Kinshasa. Papa Paul Mafuta depuis Hollande. Oyepe na commentaire oyebi biso za mwana commune nini. Osa biso bien. Et Emile Moueni depuis Manchester, moi na ONU Britannique, yete évidemment ONU Britannique, mais yaka siko na commentaire otombo là-bas na ONU Britannique. Yazali depuis Manchester, Emile Moueni depuis Manchester et moi na ONU Britannique, moi na matete. Mais yaka siko na commentaire otombo la matete, otombo la ONU Britannique. Et pourquoi pas na papa na biso Guy Kalamabi Aboma soldat. Papa na biso Guy Kalamabi Aboma soldat. Na maman na biso Bijou Mabuta. Couple moko kitoko depuis Irlande. Et balandaka émission makasi balandi munene ya émission oyo. Topesi bino bambote. Vraiment batieli biso collecteur ya mai. Donc collecteur ya mai. Donc oyo. Oko bandoko uta na mai kuna. Eye kotiawa. Ekei ebwakiti na C. Voilà. Merci, toujours continuer toujours. Et émission biso oyo bon mesana toujours kolanda. Et toujours continuer. Et besoin mona et nabatu ba telle émission mbala liboso et topesi bino pe bambote belé et voilà. Ah besoin mona tout na biso vraiment quand mabanga kaka net tu sais on la fait passer et ndep kaka to yepe ko kutela yango et donc voilà à part kaka ya sika na moni ndenge babani de ko tracer baka niveau babani de ko timola place ya caniveau donc ya sika on a koloba et na moni et ya wana voilà. Et merci beaucoup. Na bino tubota la biso et pourquoi pas
et na saluer et papa na biso Guy Mayala. Papa na biso Guy Mayala na maman na biso Marie-Louise depuis Paris, couple moko ya kitoko. Papa Guy Mayala na maman na biso Marie-Louise depuis Paris, to pesi notre bambote belé. Boye bisa biso pe boza bana commune. Maman Louise ya rappelle en commentaire, bisa biso za mona commune. Papa Guy Mayala ya rappelle en commentaire, bisa biso za mona commune. Tombola commune na bino s'il vous plaît. Et mbote mingi na papa Agostino Louvangadio. Ye perzo la biso papa Agostino Louvangadio na maman na biso Kati Louvangadio. Ye pe azolanda biso et bango bazali bongo et na Paris et depuis Paris et pessimino bambote belé et papa Agostino Louvangadio na maman Kati Louvangadio et depuis Paris couple mongo pe kitoko ya munene et ya bolingo elandaka biso et boye bisa biso peke boza bana commune maman Kati boza mwana commune papa Agostino boza mwana commune tombola commentaire tombola commune na bino na commentaire. Voilà chers internautes, to komi awa to kuti ba caniveau to kuti awa bomoni to bandi awa ba caniveau et tongami do caniveau sukia. Donc voilà awa bomoni to kuti ba caniveau donc caniveau et sukia awa e bandeli awa bandi ko kende. Donc chers internautes, constat faisant que koto nyonso et ceux qui to ko loba awa ndenge to moni ko bandela awa misala déjà et komi nango na suka. Donc presque caniveau déjà esili et mabanga pe déjà babwaki badame pe déjà. Donc awa batikali kaka na étape ya goudron. Voilà. Donc il faut koloba o to moni TV za radio te awa batikali kaka na étape ya goudron. Étape ya goudron bacha goudron. Donc puis so batie goudron ba batie ba bordure. Donc voilà awa batikali na goudron na bordure. Caniveau déjà va réussir et mabele pe awa zela pe mabanga déjà va réussir. Ah toi bon on a venu Bomba. Donc avenue Bomba et avenue Bomba et Mboka Sika 1. Donc tout ça bon on a venu Bomba à Mboka Sika 1. Donc toi na Mboka Sika 1 na quartier Mikondo Kikimi 1 Ntsele. Donc toi na commune Ntsele quartier et Mikondo Kikimi 1. Donc avenue Bomba. Donc avenue Bomba yango c'est pour na parcelle na pe awa ou pe na terrain na pe na avenue. Donc c'est ça. Donc awa tout ça bongo na commune Ntsele et tout ça bongo na Kikimi 1. Donc Kikimi 1 yango et donc voilà. Merci na bino baitu bozo tala biso partout bozali et yaka na commentaire et yaka na commentaire mobondo et tikela biso na commentaire au juge nzela yango comment est-ce que sepeli to sepelité et pour nanga na sepeli parce que na moni déjà que et ba meki ko réussir et moi ndamu parce que nzela na biso déjà et sili et nzela na biso sili awa awa etikali kaka baya basopa goudron et batia ba bordure et ponzela et que batia makadam du moins batia makadam donc batia ba col et batia makadam et nzela na biso et sili parce que et ba caniveau nyonso déjà sili et nyonso déjà sili. Voilà, merci na bino ba tout bozota la biso et pourquoi pas et mbote nanga lisusu ya mingi na papa na biso Ricky Bazika na maman na biso Angèle et Dondo depuis Londres. Boye biso pe boaba na commune nini na commentaire et boya na commentaire botombo la commune na bino et au sala biso bien et pourquoi pas et papa na biso na utukotanga papa Ricky Bazika na maman na biso Angèle Bondo et depuis Paris et depuis Londres pardon et couple moko ya kitoko to pesi bino bambo tebele bozo landa biso pe bozo tala biso et pourquoi pas na papa na biso Joachim Yelenge depuis Issa
depuis États-Unis. Papa Nabiso Joachim Yelenge depuis États-Unis d'Amérique. Yabisa Bisope aux amours na commune nini awa na Kinshasa. Voilà. Et pourquoi pas na pasteur Nabiso et pasteur Nabiso et Olivier pasteur Nabiso Olivier Tabala. Olivier Tabala, il y a église du Christ, église du Christ charismatique prospère dans Londres. Et tu peux sur Bambote, il y a Bissa Bissope aux amours na commune. Donc voilà, tout le monde a commune yo, il y a qu'un commentaire mo bondo na yo pe na tangi yo te. Mose molandi monene émission oyo et il y a qu'un commentaire, si que la biso commentaire et il y a Bissa aux amours na commune. Voilà tout le monde mai et bandit déjà bas scandale. Donc en mai déjà toi na arrêt Kaka Levi. Arrêt Kaka Levi. Donc tout ça bon on arrêt Kaka Levi. Donc tout le monde déjà ah OK. Donc arrêt Kaka Levi. Tout le monde déjà mai et bandit déjà mabé. Mai et bandit déjà mabé. C'est le temps. Babou ni sera déjà mai bandit déjà mabé. Donc c'est que faut pas ton caniveau et kende bois kangoti na se. Voilà. Merci beaucoup, toujours continuer. Merci Nabino Baïnoso, Bolandaka Biso, et Mebozalaka Contact Nabiso, te Pessimino Bambote Bele. Merci Nabino Baïnoso, Botalaka Biso, Bobenga Biso, Naba Bezen Nabino, Naba Posa Nabino, et puis Bobenga Biso, et pour Naba problème Nabino, Bozanango, ah, on a Kinshasa. Merci, na confiance, Bopesa Biso, merci, et le Lengue. Et Bopesa Biso, confiance, Yamingi, et tout le Labino, tellement trop, et on est ensemble avec vous et toujours continuer toujours. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes déjà Nzela et Nzela Nabiso et Kominango. Na suka donc bon déjà bas niveau et tout le monde m'a ezo kangamata m'a ezo kende direct donc bambula déjà ezo beta mikolo yo mai ezo vanda te ba tebite po eza na ngomba et koto yo et consté zali et parti oyo nanu ba silisi yango te donc voilà bomoni parti oyo na ba silisi yango te parti oyo banda. Et na papa na biso Kaka Levi kobanda na papa na biso Kaka Levi tia Kaka Levi tiawa nanu ba 600 te ndambo etika lekoza ba 200 mètres ou ba 100 mètres faut ba passer mais côté tout déjà constate que makambu déjà dans les bancs etika lika goudron ba tia ba bordure pour déjà zélé commis déjà dans les bords binomo bozomo na circulation et même il y a bateau et même il y a ba moto même il y a ba véhicule et bozomo na circulation même il y a tout donc 12 heures déjà ba na classe bazo bima ba msusu ba bimi ba msusu bazo kota donc voilà awa tozo bongo toujours na commune ya Ntsele et na rocade na biso o ya Jules Basserie si quartier 4 et bon awa tout ça bon
keneni mefa tokoma kotrahi sankutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo 5 communes oyo esali rocade oyo 5 communes wana nde banzela ya rocade elekeli donc na baprovince toza na 2 provinces toza na province ya Kinshasa na province ya Congo central na province ya Congo central et bavillage oyo ezali récupéré na rocade oyo tozali bongo na village Mfuti et tozali bongo na village Ntsabuka et tozali bongo na village Manyanga et puis tozali bongo na village Ngudiabaka. Donc 4 villages oyo elekeli rocade elekeli na province ya Congo central na district ya Kasangulu et na territoire ya Kasangulu pardon, na territoire ya Kasangulu Congo central. Voilà, merci beaucoup chers internautes et bomoni misala ndenge kei misala déjà awa esili et misala kei et bomoni bino moko TV eza radio te bozomona ndenge misala ekei makasi et awa toza bongo na avenue Fabou. Voilà, toza bongo na avenue Fabou et avenue Fabou toujours et quartier Mikondo commune d'Ensele. Donc voilà, et avenue Sabou et Fabou et avenue Fabou toujours et na qui Mikondo. Voilà. Et ça na ma place monsieur za qui kimi ma place monsieur za Mikondo. Tu évites za ngambu ou comment. Donc voilà. Et tout ko ba moni nzela na biso lolenge et comme nango déjà na suka donc koto nyonso ezaka to zela kaka bacha bordi do ba veni pe ba bani da ko pasola biso ba veni donc ba veni bani ko bima a to na veni bongo mbungu to na veni mbungu toujours Mikondo et commune d'Ensele. Voilà, avenue mbungu donc bomoni que évolution quand même ezali pourtant to banaki ba rocade et ba venir ezalaki te donc c'est-à-dire bato bazokota évolution population bino bozomona ekomi koto ya kosakana te circulation ya bamoto circulation ya bavéhicule donc transport ekomi dralala koto oyo et donc voilà et oyo mpe aza veni mais batie pancarte te. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé ce qui te un bon pourcentage et te kopesa bango même 60% pour l'anzela parce que ah tout quelqu'un en étape ya et bâti la biso kaka goudron na biso et puis ba bordure na biso et puis ba lumière publique Hollande après et voilà mais et ce qui concerne nzela tout quelqu'un na des biloko donc te kopesa bango même 70% nzela et tout zela ra biloko mi balé à nzela et ça ra bâti la biso macadam et puis na ba bordure et puis c'est tout. Donc voilà, félicitations à Batou Basale Misala et félicitations à Chinois, félicitations aussi à Congolais, à Pessi Maboko, à ingénieur chinois pour que Misala et Salema. Voilà, merci Tozokoba et Bomoni Koto déjà état ezaleli. Bozomona ba construction, ma pa mozo tongama, Batou Bakoti, Koto et commis vraiment tala binemo bomona ndenge komi. Donc itala mais tant que tu vas koleka awa sika
ezalaki oyo avenue Marie, voilà. Marie Makaya, ok. Oyo avenue Marie Makaya, voilà. Avenue Marie Makaya. Donc bozomona ke batu bakoti ya kosakana te rocade oyo ememi développement moko koto oyo na ndenge moko ya kosala jeté. Donc TV za radio te. Quant à moi naloba yango na émission nyonso nayoka aka lisese baloba genzele ezalaka développement na vivre yango na mandat oyo ya président Fachi et à travers l'émission na biso na vivre yango genzela ezalaka et développement ya mboka. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Bosaneme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons Internaute et tozongi lisusu tozo continuer toujours. Merci na baina so balanda kinzembo kitoko et merci na bino baina so bozana bandaku et voilà tozo continuer toujours émission na biso bino mo bozo mona kotoyo évolution ndenge ekoti kotoyo. Je vous dis bandeko bozo tala ngai boza partout dans le monde et nzela emimaka développement ya kosakana te. Donc ngana komi kondima vraiment adagio makasi parce que je suis témoin oculaire ya komona ba rocade nyonso tozo sala ndenge to bandelaka ba rocade
na ndenge tokoma kozonga osenti batu et changement ezali ezosenti batu et bakoti batu bazotonga évolution ya kosakana te. Sumekoma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakanda yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zomba na yo oluka babolie ya yesu yakana yo lipambole. Voilà, on est malgré bazana risque parce que érosion et simana bango il y a munene makasi donc batu baza koto donc il faut kotonga il faut que je ba mesure moko ya bien parce que no kite otonga et lobi et ou melate et kuya ezinda donc bana bango na makadam mais soki basali keba te e baza sima érosion donc nyonso érosion mais bao baza kuna basomba na bango mpe toyebi te wana bazali wapi donc voilà na tout bozomona donc koto espace à vide donc kuna tout bozomona bato basomba et voire même batonga donc voilà merci na bino bolanda biso partout botala émission oyo boyambi yango malamu na bandako na bino na ba résidence na bino ipai nyonso botala biso voilà tomoni garage et garage à moto et tomoni bongo garage à moto et puis mon peuple donc c'est-à-dire nde nazosabino toujours évolution ezokota
makasi. Donc on a constat depuis kaka to bandaki kuna ti awa première place na sala qui constant et yanzela et on appelle ça yango même 60 ou 70%, 70% et donc ezali et nzela kaka yango zo continuer donc si to kopesa bango et ba pourcentage to kopesa même 70% parce que batikali kaka na biloko mibale ce qui concerne nzela ezaka rabatia makadam et puis ba tongela biso ba bordure. Voilà, merci et merci na maman Marie chérie Moulanga et maman la biso Marie Moulanga chérie et to pesio ba mbote belé maman na baby maman na Augusto maman na G-Live, maman na G-Dor et mère à ba petit et famille Kaninda Mobimba et te possible ba mbote depuis résidence besoin bozota la biso famille Kaninda ba baby Kaninda et ba G-Dor Kaninda ba G-Live Kaninda ba Augustin Kaninda et ba Augusto Kaninda et donc famille Kaninda nyonso topesi bino bambote ebele boya na biso et on est ensemble et avec vous. Voilà, merci. Toujours continuer et na pesi mbote pe na ba mère na nyonso o bolelanga trop na pesi bino ba mbote ba tonton nyonso ba bon tonton ba papa na ngai ba mère na nga ba petite sœur nyonso ba petit frère tout. Na pesi bino ba mbote partout boza na monde bozo talanga bozo landanga o bolinganga et toujours je suis là et avec vous toujours continuer toujours misala na biso. Voilà bozo mona ndenge na zo bino déjà awa misala et avancé misala vraiment écueilli yango bozo mona même ba travailleurs bazate donc kotoyo to tikali kaka na misala tozo zela kaka goudron et ya na ba caniveau. Donc voilà tous la kaka goudron et ya na ba caniveau. Voilà goudron et ya na caniveau et yango nde et toujours zela na bazele nyonso kasi ntango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta partout vous êtes dans le monde que possiblement bambote et belé à mine à travers cette émission toujours continuer et besoin mon alolenge nzela na biso eza ko évoluer mikolo na mikolo bomoni vraiment nzela na biso et sili donc mikolo goya et peut-être vous allez kaka goudron donc nzela na biso et sili et tikali sikoyo ba batiaka ba bordi ba banda ko timola ba banda ko tia ba bordi ba banda ko tia ba bordi et soki ba silisi et bongo sikoyo et batu ya makadam batu ya goudron bayepe batie goudron na bango et nzela na biso et sili lolenge banzela ya ba bangudi ya ba kesila et voilà ndenge pe oyo ezosila malembe. Donc voilà, et toujours continuer, toujours émission. Merci, Nabino Baïtubo Talabiso. Merci, Nabino Baïtubo Landabiso. Lingo Bengabiso, numéro Nabiso Zaliwana. N'a besoin de so, Rosalanango, ba préoccupation, nyonso, Rosalanango, pour Nabiso Awa, na chaîne Oyo. Bengabiso, numéro Nabiso Zaliwana. Olingo Kota contact Nangai, numéro Zalipeka Kawana, Bengabiso. Olingo Kota contact na chaîne, numéro Zalipeka Kawana, Bengabiso, n'a pas besoin de merci Nabino Batibozo Bengabiso et pour na ba espace Nabino, ba terrain, ba mapangu Nabino, ba concession Nabino et te pesibino, ba mbote belé na confiance, bozo pesa biso et vraiment merci Nabino et partout, yepe mutu, ozo mona babisika, ozo sepela nango, ko hésiter te, contacter biso et toko
okozala dans le bon, okozwa terrain, okozwa lupangu, okozwa concession, et ndenge bomonaki na ba rocade nyonso totambolaka place surtout rocade oyo sepeli nango place oyo sepeli nango o sepeli nango somba ezala na ba kikimi ezala na ba rocade ya ba kingantoko ezala na ba mangala ezala na ba mfuti bangudi ya baka ba manyanga ezala koto na ba quartier 4 ezala na ba kikimi ba koto tout bozomona mona koto na ba buma benga biso et toko orienté yo et puis toko sala affaire toko chayo et ndenge makambango elekilaka puis ozwi lupangu na yo tozwi parcelle na yo tozwi terrain to mabele na yo tozwi zamba na yo tozwi concession na yo et vraiment ekosala biso pe fierté ezalaka na ngambu na biso ndenge tosombisaka bino ba espace. Voilà, merci. Tozokoba tozokontinue awa tomoni bazovimbisa mabele donc bazovimbisa mabele ba place po esalaki libulu batimoli babandeli lisusu pour que epesa ba mabulu te. Donc voilà tant barocha et goudron to makadam epesa mabulu te. Voilà bozomona espace toujours ezo continuer tala nzela na biso nzela kala. Voilà nzela na biso ya kala o yango yango ekei emati kuna ekei ebaluka ekei soki eke ba village nini toyebi te soki eke ba mboka nini. Donc voilà otu bozomona oyo ba mapangu ya bato donc bino bozomona ba mapangu ya bato ba terrasse ya bato ba terrain ya bato plutôt et bazamba bato donc wana kuna bazamba bato ba terrasse donc bakolo mabele pe bazali on sepeli pe na koto oyo olingo somba et contacter biso parce que za na bato pe mususu somba ki azoteka eza pe na mutu mususu azoteka na ya za na problème et voilà donc milliers eza ko évoluer makasi vraiment na ndenge moko ya kosakana te awa na mikondo eza ya kosakana te na commune ya Nchele. Donc voilà, merci et na ba autorité ya mboka oyo bazotala biso et na bakonzi ya mboka lolenge baotala biso po et na betaka sete bolandaka biso à travers cette émission botalaka biso bomonaka mpe misala tosalaka vraiment et merci na bino lolenge totalaka mais tozelaka un jour et ceux qui peuvent boluki biso et kosala biso bien parce que nous on fait des promotions et il y a misala il y a chef de l'état et tozolakisa na mokili bipai bato bazoyebaki te biso tozo faire kolakisa bango et donc bisika bato oyo bayebaki banzela teza na bato ebele badécouvrir misala ya chef de l'état oyo à travers chaîne na biso Exa Production TV. Et on a belé découvrir ba sites ebele, ba découvrir ba quartier, ba découvrir ba rocade oyo, ba village mususu, ba misala ndengo salama à travers scène oyo. Donc na ba konzo botala rabiso et vraiment et botala biso kaka na lisu wana botala rabiso te bo meka pe lisusu nanu botala biso pe lisusu na lisu mususu parce que to sala ka vraiment musala na biso et pona misala pe promotion il y a chef de l'état et surtout dans misala il y a banamboka elenge ezo salema. Voilà, donc merci, nous allons continuer à besoin toujours et bah chantier ils ont continué et puis kotoyo nous avons à chaque minute ce qui dans la tonité à ces pancartes na parcelle na lisusu batie ba ngar na bango lisusu ba toni mo ba nerf samikie lisusu ba tonga banda kwa minene mbala mo. Donc voilà et awa to ana usine à briques donc la brique pesa musika te au niveau soma ba briques pour la construction usine à briques yango. Donc voilà, merci Tozokoba. Et donc koto tout commentaire zaka yango ndenge na fait kibino commentaire zaka yango et misala nyonso sili tozosela kaka makadame kota et tozosela pe bato ba bordir baya baba na ko timola pour que batia ba bordir et bongo soki basilisi
bata makadam maya bakota donc ti et ba mois oyo tozokota oyo ba 11 mois oyo et ba novembre oyo et tokomona déjà koto oyo ekoki mpe kozwa déjà et macadam donc ekoki mpe kozwa déjà macadam donc ba novembre déjà ndenge misala ngo ezokendele donc ekoki déjà kozwa déjà goudron ekoki déjà kozwa déjà macadam donc na ndenge membre merci et na bino ba ebotala biso. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et toujours continuer toujours. Et émission Nabino Balandi, Oyo Botala Kabiso. Voilà, je vous rappelle que Biso Balabala Toramasara Nyonso. Et constamment, Kozali Awa, Tosali Awa. Et Banda Kunyonso, Bozomona Oyo Bangar Oyo. Et comme si l'État a prévenu Bango Bomoni Batchétché Bafua. Dans Bafua, Bakomian Okalamingité. Donc, c'est-à-dire, bayaki kotongana kimutu makasi batie ba mise en valeur l'état yé lisu pour la deuxième fois a tiango ba foi donc pona na analyse na biso et to sali to monique érosion munene eza awa na sima yango l'état a prévenir bango donc po bangaro yo bozomona o batiti jango nyonso ba foi ba prévenir bango c'est-à-dire ba libérer espace oyo mais bango na kimutu makasi to yebite lokola zelaki ba mapangu na bango ekei to ndenge nini bazo tchaka na mituka ba mapangu na bango c'est ça l'état a prévenir bango po lobi ko koma de Roger Salamia wa bodindi l'état talela biso likambo donc c'est ça voilà merci na ba ope ba yoki message oyo et vraiment et ba salela yango vie eleki nyonso vie na yo soki obateli yango te eza na eloko eleki bomo ya mutu ezali te voilà et to moni pe awa et o nyonso basala mpona ko doser érosion oyo yango moni bazoboya batu bavanda awa batonga awa po awa protection eza te soki ebukani kaka brr ememi bandako yango moni toyebi te protection oyo baoya nango mpe ti boye yango balongoli bango ukoma toyebi te donc biso toramasaka nyonso na balabala donc mikolo koya tokoyebisa bino tokoya lisusu kolakisa bino voilà batongi yango kitoko batongi yango ma très bien na ndenge moko ya kosakana te et mpona kogarantir voilà bomoi ndenge ebukana déjà mabele moko eza tellement fragile donc eza na facilité ya kobukana donc érosion moko ezalaki ya monene ya kosakana te ti bomona bakunda mabele nyonso oyo eza lokola tokobenga yango nini donc babakisi donc batricher hein, donc ezali donc ya kobamba eza artificiel toloba donc original nango yango wana bozomona
donc oyo ezali toloba lokola basali yango kosala po ekoma boye donc basali yango kosala bomoni ande basali donc mpona garantir et puis protéger érosion oyo esala lisusu ba dégâts ya makasi te. Donc j'espère bakolona pe ba biloko bakolona ba fleurs banini mais nie pe bazo continuer sur deuxième hein. Ouais nie ba continuer deuxième. Nie ba continuer deuxième. Voilà. Donc peut-être yango bazo prévenir bato wana ba libérer. C'est qu'on a demandé maï, donc maï monene et les gars na c'est donc voilà. Merci beaucoup biso TV Zaradete to lokotaka nyonso to lobaka nyonso o nyonso ekutami na balabala biso to ramasaka et na banzela na biso ya ba rocade to salaka. Voilà, merci et toujours continuer TV Zaradete santubuka mona buka kutila bomoni awa ndenge ba bongisi ngo kitoko boye. Abongisongo kitoko makasi et donc awa pe soki gouverneur na biso pe bazana ba initiative malamu awa pe bako beta ba design moko bo pe malamu awa et mimi pe susu un plus na ville na biso ya Kinshasa et comme pe ba site moko mutu pe akanga un peu photo na e donc voilà ndeto mona rappel na ba pays mususu donc biso pe bazana ngo pe facile et donc voilà et bomoni ba tio oyo et où tu vas? Est-ce que tu n'as qu'un niveau kuna? Hein? Hein, Génie? Ah, tu... What? Et ils ont mis à qu'un niveau là? Ah, il y en a un peu. À gauche. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes et Constant nena terminé ya sikezali to tika ki awate to ekokuta bomoni tala etandi banda kuna ti awa nyonso batungi na fa passer to tika kaka engin azo rembourser ba mabele et lelo to okuta déjà si batungi basilisi bapesi yango déjà formé. Merci na président ya mboka na biso, merci na papa na biso Fachi Beton et merci ensuite na tout les gouverneurs et gouvernement na biso et puis autorité na biso nyonso ministère na biso tout ba ministère na biso nyonso oyo bapesi loboko na ministère à budget, ministère à travail, infrastructure et te pesi bino ba mbote ebele ya makasi parce que et binonde bostenaki et mokonzamboka pour que misala o e salama. Voilà bomoni donc nzela na biso ya ngona et rocade na biso yango ba o nyonso zali ronze ya munene to éviter ba o continuer kokunda to nengeni donc ce va continuer pe kokunda ngope et kozana ngope bien ce va continuer pe libulongo ezaka kandi awa ezaka awa so ba kundika oyo akomi niveau moko na wana oyo kotikala oyo katikati wana donc eza de mabulu oyo de érosion oyo na owana bato bana katikati awa bamapangu na bango baza na 1000 chance ya kotonga baluika nzela okotela bakotonga na bango voilà bato bana katikati wana bakotonga na bango bavandi na bango à l'aise mais bato baza na kuna nde problème donc voilà merci awa tobimi tokota ima na libulu tokota ima na grotte awa tobimi sikoyo to continuer sikoyo chemin na biso voilà to continuer sikoyo chemin na biso tina quartier 4 voilà merci tozongi nde nayebisaki bino awa mpona nzela déjà si nalobaki ezalaka le même constant partout yango nzela na biso so esilaki déjà etikali kaka tozela kaka batila biso babordure et puis batila biso makadam donc on nyonso bomona oyo aveni et on nyonso au quartier donc voilà merci na bino bayebotala biso merci et na bapartenaire oyo balingi bakoma en contact na biso na chaîne na biso olingi okoma partenaire na biso olingi soutenir biso okoma donateur na biso olingi okoma membre de soutien olingi okoma sponsor oya ko sponsoriser biso
tozozela bino maboko ya kofungwama yo yebi kotalaka biso olandaka biso oza na likambo moko okoki kosala na 3 Exa Production TV na chaîne oyo mpo eyebakisa un plus n'hésitez pas yaka tozozela yo maboko ya kofungwama donc nyonso olingi okomplete un plus na chaîne oyo tozozela yo maboko ya kofungwama olingi oyela biso sponsoring tozozela yo olingi okoma partenaire na biso tozozela yo membre de soutien tozozela yo maboko ya kofungwama vraiment makasi voilà awa tozokende quartier bayi mbulu bayi limbu voilà. Voilà. Ah ba place bomo na ba timu na boye. Ya ba place mo erreur et salamaki balimba bandelango. Donc moi place mo erreur et salamaki ba timoni pour ba bandela. Voilà. Merci et toujours continuer. Merci Nabino Batutu Botala Biso. Merci Nabino Batutu Bozolanda Biso partout Bozali. Ah peu ba caniveau cotisé là. Je les ai eu ta kuna likolo. Voilà. Je les ai eu ta kuna likolo et quand on a un niveau. Donc voilà, c'est qu'il faut voir Luka. Méthode moko ya malamu ba ko sala poke bazelo wana et ya kalisusu awa na caniveau parce que ils ont tourné ça caniveau rapidement. Donc voilà, au moni awa donc bazo planer directement donc nzela na biso est commis vraiment na suka donc na tsokoloba et ce qu'on fait ça bango et pourcentage to ko fait ça même 70%. Donc 70 et parce que avancer makasi évoluer vraiment makasi et bon awa tozo kende to bima siko quartier 4 et tozo bima siko quartier 4 donc tozo koma awa na orphelinat. Et merci Nabino Bayetu Botala Biso, merci na papa Nabiso Ricky Bazika, hein, papa Nabiso Ricky Bazika, et merci pour na cadeau et oyo au Prométhée Biso, et merci papa Ricky Bazika et pour na cadeau oyo au Prométhée Biso awana 3 Exa Production TV et papa Ricky Bazika na molonga nae maman Angèle Dondo donc papa Ricky Bazika Japana hein papa na biso Ricky Bazika Japana te pesio bambote na maman Angèle Dondo et depuis Londres merci et na cadeau oyo bo soumettre biso oyo bo pesi biso toyebi ke nanto simbite Nzambe et azali oyo akoti kati na bino pona ko benga et pona ko remettre biso pe eloko oyo pe tozalaki pe ko luka pe comme ya mutuye ko bakisa pe un plus awa na chaîne na biso ya 3 Exa Production TV. Alors Nzambe azala na bino depuis Londres papa Ricky Bazika Japana et na maman na biso Angèle Dondo depuis Londres et tozozela et yango maboko ya kofungwama. Pourquoi pas na papa Guy Mayala et depuis Paris et na maman Nabiso et maman et Marie-Louise et depuis Paris et te possible bambote bozolanda biso bavandi wana bozotala biso voilà awa bomoni bazo boaka mai et puis baocha deuxième couche baolandisa ba couche ya suka ya mabanga po bacha goudron. Donc baolandisa ba couche ya suka et ya mabanga pour que ba sopa goudron. Donc voilà, et misala yango oyo bazo sala awa sur place au coutume ya ngoyo. Voilà. Merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup bandeko tout bazolanda biso. Merci beaucoup na bainoso oyo bazotala biso et partout bozali et topesi bino bambote
ebele et pourquoi pas et topé sambote na papa na biso Emile Mweni voilà mamna tolo bango donc mamna tolo bango donc ba dégâts et ko sala ma wana ndenge moko ya mukete donc ba dégâts et ko sala ma wana ndenge moko ya mukete tala kaka ba mbula kutu na bandi ya gravité donc ce qui moi 2-3 mbula kaka déjà betia tala déjà ba instandi makambo salami awa donc makambo grave pardon donc déjà érosion déjà bandi donc awa baza obligé il faut batonga siko caniveau et kende bwaka tina mai wana ya se donc mai yango dans la se donc faut caniveau ya munene ba marque ba caniveau oyo batongaki otomonaki na avant tokota mangala oh tout ça là où débolo bi collecteur naité za ba caniveau minene voilà nde batonga yango faut batonga pour ekindi pour boyer ma plein donc ma beleza tellement fragile donc ce qui ba zélo quoi voilà donc il y a mais zélo donc à bientôt Mikolo Koya toko bandoko mona déjà eloyo makadam déjà bandi pour nazasi soki bateau basilisi bateau bazo raboter oyo bato bazo tia deuxième couche mabanga soki basilisi badame yango ndenge bomoni kuna baliboso ndenge badame ali batu ya ba bordure baye babandi kotimola ntango babanda kotimola bazotia babordure mamo bazokunda ntango bazoleka mbala moko directement bato ya mai baye lisusu basopi mai bato ya cole baye batie cole ebongo omoni bato ya machine ya goudron baye batie goudron merci na papa Fredi Kalidja aza wana azotala biso molande monene vraiment papa Fredi Kalidja et bambote na mingi lolengo zolanda biso et ndenge na olobaka toujours opération tikela biso et pays olandela biso na commentaire yebisa biso pe kana kata commentaire wana oza mwana commune nini nde tomona ba Emile Mweni depuis Manchester City mais mwana oni Britannique donc yela biso pe na commentaire tombola commune na bino na commentaire tomona mage pays intel bana commune intel ba mobondo wa mwana bumbu kota na commentaire oza mwana ngaliema oza mwana selembau oza mwana ya ngiringiri kasavubu bandal partout na 24 communes de Kinshasa ndeti papa Filimbungu Galwa mwana gali papa Filimbungu Galwa baselele nzembela mfumuki mbangu bakolo garde miding Bruxelles Galwa donc ye pozolanda biso eza elo moya bien ekoyela biso mpe baguerre na bacommentaire ekokomela biso mpe bitumba bitumba ya pardon Maman Kuku za Galoise donc ini ekomi nde ya bitumba ba commune veut dire bundela commune na bino na commentaire koyoka so na commune oza te bundela commune na bino na commentaire tomo bawa wapi mwana lemba papa Fredi Kalidja nzoka mwana lemba voilà papa Fredi Kalidja mwana lemba boze belawa papa Paul Mafuta mwana ngiringi ok papa Paul Mafuta mwana ngiringi voilà toke na onde boy cette fois-ci siko toke papa je vais lui boire des bonhommes des bonhommes commune Matete ok
Oni britannique. Ah, vous êtes belé. Et papa Gaï Kalamabi, et à moment soda, c'est le maut. Si ma prison là. Hein? Ah! C'est le maut bandal. Hein? Papa Gaï Kalamabi, na maman Bijou Mabuta, c'est le maut bandal. Pour si ma prison là, donc c'est le maut bandal. Bon, tellement bela et papa Nabiso et Guy Mayala na habité dans la commune nini. Ah, commune Gamba, commune na Kinshasa. Donc bien peu Hollande biso et non cité ba comme na binote. Peut-être pour nous en monter pour bien rater pour approcher la bisoté donc hôtel la biso Hollande biso Hollande biso et tike la biso ville aux vanda pays aux ali au communiquer sur nos commentaires na suka nango au yebisi biso commune outa a na Kinshasa ou à mon commune d'abord kota malemme ko finalement te na commentaire bo kota ya trop et na commentaire on a poto mon magé et pays boye bana boye basa belé. Voilà, merci beaucoup chers internautes, c'est l'ambiance biso awa et 3 production il y aura toujours TV ambiance, TV à balabala, TV à réalité et awa to zabongo na orphelinat na biso to commis déjà on a quartier 4. Et merci beaucoup, merci Nabino Batutu Bolanda Gibiso et voilà émission Nabiso to boucler en awa et to boucler en awa na quartier 4 awa na commune Yantsele. Merci Nabino Batutu Bolanda Gibiso, vous allez voir tellement nombreux et liboso ya betando Nabino pona kotala rocade Nabino oyo to bandi depuis na Jules Brasserie to tamboli makolo et Totamboli et PK23 et donc pardon 23 500 yango bandaka na PK19 donc plus moins ti awa et Totamboli ba 7 km 7 km 4 et demi voilà donc Totamboli ba 4 donc on a 500 donc 4 et demi à pied, je vous dis bien à pied. Donc, tu vas depuis Jules Brasserie, tu yeti to komiawa 4 km et demi à pied. Merci Nabino Baitu Bolanda Kibiso, vous êtes tellement belé, Oyobotala Kibiso, et te peux suivre Mambote belé, Benga Biso, aimer, partager, commenter, au lingo sponsorisé Biso, Yaka na sponsor na yoto, Zelo Maboko Fongama, Okoma partenaire na Biso, membre ya soutien, Yaka, Tozo Zelayo, Maboko Yako Fongama, Yopo Mutolingi, Babanda Kotanga, Kombo na Lolengi, Baotanga Baninga na Papiawa. Kositete benga biso et tokotanga komone totanga ba komwa be mille mweni mwana magistère tokotanga komone totanga ba komwa papa Eriki Bazika Japana et na mama Angel Dondo na Londres tokotanga yo ndenge totanga ba papa Freddy Kalidja depuis Allemande tokotanga yo ndenge totanga ba maman na biso maman chérie Marie Moulanga et mère ba petit depuis Palais et résidence maman la baby maman la Augusto maman la D-Live et topesi bino ba mbote belé depuis résidence Jidor, ah, maman la Jidor, ah, tombora mabe, dans famille Kaninda Mobimba, tolela bino ya trop te pesi bino bambote. Tokutani au prochain numéro, kaka awa na sipayote et puis tokoya lisusu kolaksa bino ndenge nzela na bino ezo continuer. Merci, bye, au revoir.
Ciao. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission